Top 7, magazine politique ya Radio Top Congo FM, oyo ezongelaka basango ya motuya ya Poso Mobimba, elongo na acteur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Bokechu. Mikolo nyonso ya samedi na ngonga ya 20h15, pe dimanche na ngonga ya 18h. Pona ko participer, benga na 089 37 35 852. Top 7, politique ya RDC na Bozindo. Bandeko balandi ya manaka ya Top 7 mingi penza bino babozomo mesano ya kolanda lolaka Top Congo FM mikolo na mikolo topesi bino mbote mingi penza bino baye bolandaka manaka ya Top 7 ezali moko ya linaka ya Radio Top Congo FM oyo kozongelaka na Buzindo nyonso ya mutu ya oyitambisaki biso Poso Mobimba. Bongo bandeko balandi po ya poso yeye ya moto ezali penza discours ya mokambi ya mboka ya kala Joseph Kabila ye oyo asala ba interview na mikili ya bapaya kasi ezalaki po ya mbala ya liboso apesa discours solennel pona ko brosser situation oyo ezali koleka na mboka sur le plan sécuritaire, social, politique et sur le plan ya justice ou bien sur le plan judiciaire. Olandaki lolenge kani alobaki baimboka ebele pe bapesi makanisi ezala na kati ya opposition mingi penande bayi majorité bayanoli mokambi ya mboka ya kala. Bongo likambo mosusu ya mibale tomoni babilili na ye na esika oyo ezali kokambema na batomboki ba M23 boyebi ete ça fait plus de 4 mois ville ya Goma na bamboka misusu ezali maboka batomboki kasi mokambi ya mboka ya kala akei kuna alobi ete ake kuna pona koluka solution na crise. Est-ce que ezali a solo, est-ce que akeite parce que ndenge lobamaka ke yende azali mokambi ya AFC ya solo azelaki ke makambo surtout ekoma na kimia maîtrise ya ville ya Goma pe ba environ et salma pour que ye moko amibimisa pe ayebisa na bato nini ya kosala mikolo ezali koya wana mituna ezali kotuna ma justice ndiye kolandela parce que normalement il faut procès kwa kufungwa pona gouvernement congolais efunda ye kolandisama na mibeko mokambi ya mboka aloba yango elongo na bakambi ya sembo ete yende azali na sima ya AFC M23 et puis tolandi lisusu makambo elikai na Assemblée nationale. Ministre d'État en charge ya justice et garde des sceaux Constant Mutamba ye afundamaki ete alandelaki makambo matali ba passation des marchés makambo etali ba virement na ba différents comptes bancaires d'entreprise o efungwamaki des procureurs ye ya cour de cassation asengaki na bakelemi be ko bakoka kolongola ye makoki mayo ebombaka ye lokola ministre pour que akoka kosambisama. Et puis les sous après tout le monde les sous kaka procureur asengi les sous l'assemblée balongola ye makoki maye pona mbala ya mibale o itali mingi penza bofundami oyo ye asali outrage au corps constitué mingi penza ba magistrat kolandisama na maloba oyo alobaki na cour ya palais de justice mikoleleki et bongo parmi pe ba réaction na discours de Joseph Kabila to mona ki pe Martin Fayulu a réagir tardivement hier pour se poser plutôt des questions sans pour autant entrer dans les fonds. Ya maloba oyo Kabila lobi soit ko condamner soit ko soutenir ye lelo nazali na esengo ya koyamba pona bino mona mboka prince penge na kanisa depuis tobanda Top 7 depuis février 2018. Lelo ezali mbala na ngai ya mibale na yamba je crois il y a plus de 5 ans na magazine politique Top 7 po ya ba misusu ba moni mbala yambo kasi ezali po ya mbala ya mibale depuis 2018 kino na 2025 na yambi lelo prince penge mokambi ya DD Congo ezali parti ya opposition pe porte-parole ya Lamuka po ya koyeba lolenge kani Lamuka ezali komona makambo nyonso ndenge ezali kokende na peso mbote mona mboka prince penge ngai pe na peso mbote mama. Lelo toyoki mokambi ya mboka ya kala Joseph Kabila alobi a épargné ata secteur mon côté ya vie alobi ete parlement comme la chambre d'enregistrement ou exécuta kaka maloba ou bien makanisi ya mokambi ya mboka justice ezali à la solde ya bakambi situation sociale sécuritaire à brosser yango pona bino
est-ce que Kabila est vraiment mieux placé pour nous critiquer Félix Tshisekedi? Yambo nakoloba ete ngai Prince Epenge nazalaki parmi bato balobaki ete soki mama ali kobela kasi bana oyo ya boti baako kipe yete esengeli to mituna mituna mama na biso nde Congo. Le Congo, c'est la mère patrie. Mais c'est à la fois notre bien le plus précieux. Parce qu'il y a que rassembler biso, parce qu'il y a que protéger biso, parce que ceux qui te allient molayi, lelo, ceux qui te allient kitoko lelo, ceux qui te allient banda bako tosa biso lelo, ils allient Congo pesi biso élasticité iwana. Et là que banda ko kamusa bato bans, c'est que Congo est allé na bitumba. Bana Congo bako kufa bako kunda bango na mipiko. Congo est allé na crise sécuritaire. Ndeko Prince Epenge, pardon. Discours ya Joseph Kabila. Est-ce que Kabila est mieux placé pour nous critiquer le pouvoir ya Tshisekedi? Ngana lobaka na maïla babantu. Soko tikeli ngai malobate okoye besika na koshitete. Oui, parce que moni émission ezali na maba point belé to kolobela soki to bito kini na masisi après to koya na likambo et ko zobi so mo attention ko kini na lisese lo mo mukuse to koti na question. Merci. Donc le lengeni ni Congo e kobela ya ina crise sécuritaire, ya ina crise sociale, ya ina crise politique kasi moko ya bana na ye oyo Congo e pesi nyos atikali na kimia akolobelo kote mwana yango ali Joseph Kabila. C'était anormal que atikalobe silencieux alors que Congo est pesi nyos so akomi oya azali lelo yali Congo. Donc le kolazu malobalobi et ali eloko malamu. Maintenant otuningai alobi nini alobi te régime Tshisekedi ekoyima mfalanga ekolia mfalanga lokola bayeba kolia nguba ezali ko bomisa bato ezali ko kanga ba opposant ezali ko tinda ba opposant libanda régime Félix Tshisekedi ekomi dictature ezali ko respecter constitution te. Est-ce que maye nyoso Kabila alobi ezali lokuta nao na uti kotanga te ezali ya solo nyoso alobi wana ezali oyo régime Tshisekedi ko sala. Mais est-ce que ye azali na crédibilité azali étoffé pour na ko tangela biso mabe ya Tshisekedi? C'est là où na ko répondre le kolo na li français ba kolobaka eza le kolo hôpital ndeko se manquer na charité pambate kaka oyo ye asalaki ya mabe kimoyiba mfalanga ko boma bopposant ko enlever bopposant ko tina bopposant na exil dictature ya makasi ko linga ko changer constitution kaka o ya salaki nde Tshisekedi ali ko répéter lelo. On se pose même la question, est-ce que ali projet ya atikela ki Tshisekedi te pour Tshisekedi a continuer que exécuter? Donc le fait que asali comptabilité à mabe ya régime Tshisekedi et ali eloko moko ukamate eloko ya ko noter alete kaka oyo ya salaki ya mabe nde Tshisekedi ali ki imiter. Donc de ce côté là to ko loba ete vaut mieux a vanda kimia que a lobayango soki ya salaka malamu nde Tshisekedi akomi ko sala mabe là on peut comprendre. Or que Tshisekedi a une continuité na kati ya médiocrité o yemoko Kabila tikaki kasi na kati ya médiocrité wana mais bino ba opposant yo zali opposant ozali en exil te ozali arrêté te ozali persécuté te ndeko Prince Epenge yo ali témoin nasalaki mbula mibale sans passeport awa naye ko voyage au na mois ya novembre 2023 2 ans au régime Tshisekedi boyi ko pesa ngai passeport
kaka ndenge ezalaka na tango ya Joseph Kabila. Professeur Kalele, plusieurs années sans passeport. Paix à son âme. Et penge awa boye na régime Tshisekedi plus de 6 fois. Na ba kan lufungula wapi na Kalamu bisika nyoso to visiter ba kasho nyoso ya kisasa na changu kuna na njili. Bakangi biso. Meka kepenge te na kati ya Lamuka. Combien de fois le régime Tshisekedi est tenté et déshabiller Martin Fayulu en pleine manifestation. Mais tu peux être militant Nabiso des fois au Paluku na Goma le 30 juin 2019. Marche au biso Lamuka to sala pour na koloba non au génocide congolais. Pour le loba to non au génocide congolais, lelo biso Lamuka, biso ADD Congo na Lamuka Martin Fayulu to bandi yango. Le 30 juin 2019, marche dans tous les pays. Dans tous les pays, dans tous les chefs-lieux de province, tout ça marche chez Wana, des fois au Paluku, militaire à la Mouka et Sidé na Goma. Félix Atinda ba policier na Massas na Tolo, un jeune de 19 ans. Awa des fois plutôt d'Avin Kalala. Je crois 2022 awa. Sauf Félix, tu sais que dis non? OK. Ba bombi na banzete de basage à IDPS. Et bongo le kinabiso ba oti ko boma awana devant ces cité. Et bongo attaque ya ba membre na ngai ADD Congo d'abord na Selembao. Oyo plusieurs blessés. Deuxième attaque awa boye plus de 24 blessés na Kingabo à force du progrès. Ça c'est la liste n'est pas exhaustive. Mais donc c'est la continuité du régime de Kabila. Donc pour un changement exact entre Tshisekedi et Kabila. La situation est en train de s'empirer avec Félix Tshisekedi. OK. Mais discours ya Kabila baimbo kamisu baza ko lobaneti eza lokola muta simbisa ki mutelo ko Mexico mutango akimi na eloko ango siko mukolo eloko abimi alobite na zongera eloko nanga. Parce que azoba je ni nango zo pesa ma koki parce que azana ekaka sénateur à vie. Puis azali ancien chef d'état. Ni nango zo pesa ma koki a pesa un discours solennel. Et puis, à l'Obama Kambondire, a récupéré et l'oko a simbisa ki mutu. Madame Myriam Bokecho, rebete mbwa imbwa kamwa kande singa ya loketo kasi ya kingote. En vérité, je vous le dis. Soki Fayulu nde ayalaki na pouvoir, Kabila ingaka lobama loba uti ko loba wana te. Soki Kabila alobi lolenge yewana, c'est parce que azali ko se basé sur accord, deal, arrangement privé nuitamment conclu à Kingakati entre ye na Félix Tshilombo na Nanga. Oyo ancien ministre des Affaires étrangères français le Dria Bengagango compromis à l'africaine. Libabe Mbondo oyo Félix Amelaki na Kabila na Kingakati. Donc Kabila se sent légitime lelo ya kopesa Félix ba leçon parce qu'ayebete Félix c'est un non élu. Atika ko gagner ba élection en 2018. Donc ngai na ali molobele ya peuple mama. Elenge ya age na ngai oyo ayebi kisasa o bana ya Congo balingi lokole penge sikawa boye alite. Oyo nga na yoki na cité kaka oyo koloba na ngai. Bado tu ba bi mais soki toki Kabila loinga koloba o kansonde Congo ngo yali ezali lokola moi oyi lokola yali pack. Oyo biso bana Congo to ali bangombe bantaba bangulu yaye yende skawa propriétaire à pack. To Congo comme lokola zo. C'est comme si akoyiko ya alobete monalingi mboloko awa sute bochi la ngasimbiliki bolongola mboloko. Ah siko za akilizi babanda ko lo baba tilapia bolongola. Mais abeti tolo na alternance alobi azali tata ya première alternance démocratique ya mboka. Il n'y a pas eu d'alternance madame. Il y a eu sabotage de la volonté du peuple. Ce qui alternance ya solo et salamak. Alternance et l'icolaxate aux pouvoir, il y a Madame Myriam,
opesi yango na prince Penge. Non. Et sengeli pe moto oya kosala eloko yango ezala moto ali indiqué. Moto asaka alternance eza Kabila te. Moto asaka alternance et ali peuple. Pouvoir y aller à Kabila. Il y a tika pouvoir na maboko ya moto mususu. Ce n'est pas lui de laisser les pouvoirs, c'est au peuple de laisser les pouvoirs. Oui, après les élections. Mais au Kabila koloba au Kansonde toi na Far West. Constitution mobe koli konzinde et ko déterminer par rapport ya biso na biso entre biso ba citoyen, que par rapport ya biso ba citoyen na ba institution. Constitution lobete au sali mandat liboso au sali ami balé et sili. Bo ganze be élection peuple apona na ba candidat ba ko se présenter oh nani ya lingi après sa pouvoir. C'est là où j'ai dit que les Congolais ont été insultés. Et quand je dis les Congolais, parce que vous savez, une nation, c'est à la fois ceux qui sont morts, ceux qui vivent et ceux qui vont naître. C'est ce qui fait une nation. Dans son aspect sociologique, profondément sociologique. Le fait que plus de 40 millions d'électeurs congolais ont voté dans Samboula dimanche, le 30 décembre 2023. 2018. 2018. Merci, 2018. Le 30 décembre 2018. Pe si confiance dans Martin Fayulu. Eza na Est ya Mboka. Eza na Ouest ya Mboka. Parce qu'on nous parlait toujours, il y a fracture Est et Ouest. Moi, je suis politologue de formation. On m'a dit que le Congo est divisé entre bateau Est et bateau Ouest. Mais pour la première fois, cette fameuse fracture a été battue en brèche. Fayulu a été voté massivement na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Katanga, na Maniema, élection na Équateur, na Congo central, na Bandundu, na Kasai, plus de 62% des voix. Et un homme, s'il vous plaît, je suis par là, et un homme se met debout, il dit que je m'appelle Joseph Kabila. Volonté, il y a peuple congolais où il y a petit pouvoir na Fayulu, ils allaient nul. Et Kabila s'est dit 40 millions de Congolais vont ponate. Ngai Kabila n'a pas la bango. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et c'est cette affaire-là qui est à la base de la crise d'aujourd'hui. Okay. Tout ce que vous voyez là, madame, retenez, et les Congolais me le disent partout dans tout le pays, ce que toi, on a kaolelo. Toi, on a crise sécuritaire, toi, on a crise politique, puis toi, on a crise sociale, sous Senayango et Ali, accord secret entre Kabila, Nanga, na Félix Tshisekedi na Kinga 4 pour na koboto la Fayulu pe la muka bokonzi. Mais au demeurant, au-dessus de tout, pour na priver peuple volontaire. Pour na kopesa ngo nani? Kopesa ngo Félix Tshisekedi. Sikawa lelo alobaki akokende. Donc vous avez confirmé que ce qui s'est passé en 2018 vous confirmez ngo ti lelo que Martin Fayulu nde alongaka. Sikawa alobi akokende Goma. Quelques heures après, ton moni na Goma. Tant bon moni na Goma. Est-ce que bozo mona est comme parrain ou bien fondateur ya AFC ou bien mon moteur comme ma solution parce que ton moni a ça va consultation. Si base na on a outu koyebisa yo madame. La crise ya lelo otona ngona Congo nde outu kolobango, il y a un passage de la Bible. Je crois que autant que la Bible à maman, il y a un passage de l'Obakaete. Ce sont des pères qui ont mangé les raisins. Mais c'est les enfants qui ont des dents agacées. Mino ya bana Congo nyoso ya lingai mokolo malelo. Likolo ya manga mobeso Félix Kabila nanga baliaka na 2018. Donc à ce sens-là, Kabila azali responsable numéro 1, il y a crise de alelo parce que yé muta bengisa que Félix était ya kozwa bokonzi. Alors kayibi que Félix a gagné l'élection parce que alingaki la muka pa lingai Fayulu te. Deuxième responsable, c'est Félix Tshisekedi. Parce que Félix, fallait féliciter Martin Fayulu le vainqueur. C'est cardinal Mosengo de son vivant, paix à son âme encore. Si tu avais félicité le vainqueur qui était Martin Fayulu, le régime Kabila se serait écoulé. Troisième responsable, c'est Nanga. Parce qu'il aurait pu dire non, pas publier le vrai vainqueur. Mais là, maintenant, ça c'est la vérité. Okay. Mais maintenant, ceci voudrait dire que
Félix Nanga, Kabila font partie du problème. Mais maintenant, nous pensons aussi qu'ils peuvent faire partie de la solution. Ils font partie du problème. Tout le monde a un diagnostic. Maintenant, pour la thérapie, pour la kisi, tout le Kabila peut contribuer à ce que la paix puisse être retrouvée. Présence de Goma, comme solution à la paix ou bien à s'afficher comme fondateur ou bien Mkolo AFC. Moi, je ne vois pas Goma. Moi, je vois d'abord présence na Congo. Kabila ali congolais. Abimaki na Congo sans trompette ni tambour. Le pas azongi na Congo. C'est pourquoi dans le Koya na Congo pour moi c'est non événement. Mais à sa place où les alliés occupés. C'est vrai qu'il y a une place où les alliés occupés. Oui, ça peut poser problème. N'est-ce problème ni opposé. Ça peut poser problème parce que le lenga a quitté lui. Le lenga même a commis koyamba même ba rebelle. C'est comme si kolonda ka zundako. Bino bozomo na onde ni. Ba bana ko bima lokola ba paya. Ba kolondako ba comme lokola ba paya. Ça c'est vrai. Mais nous, excusez-moi, au parti n'engagé de Congo, ils ont pensé à cet instant, nous préférons voir Kabila le Kola Moutou à contribuer, à couper sa moins contribution pour la Kimia plutôt à comment on a le Kola chef rebelle. Okay. Parce que pour l'instant, vous savez, nous partons du principe que la paix ne peut se faire qu'avec l'adversaire. Basta quand baluka kimi obena adversaire na ennemi. Baluka kimi na moninga na, otepo aza moninga na yo. Parce que aza frère na yo, oluka kimi na ye pourquoi? Donc mais soit aza adversaire, soit aza ennemi donc oluka kimi na ye. Aujourd'hui, vous avez constaté même que to signa même communiquer comme un accord. Tokozongela yango sima. OK, siko yango na lobby donc bino présence ya Kabila na Goma ezali te que azali à s'afficher finalement comme auteur ou bien fondateur ya AFC mais à kokipe aux à la solution. Donc on préfère to juger Kabila par les actes. OK. Tant à lobby na biso tant on dit ko signer même communiquer na ye. Donc on va communiquer si to sukana no wana. À lobby ngana zali prêt à contribuer pour na kimia na mboka. Na pour na dialogue. Ndeko Katumba Abi ali pour na dialogue. Même Ndeko Nanga lobi ali prêt à dialoguer. Mais biso nde ba papa à dialogue. Biso ba lamuka na matefone to peside à dialogue. Et d'ailleurs Kobanda 2019 na proposition de sortie de crise. Ba yoka ki bisote. OK. Sika maintenant tu es constat sur proposition de sortie de crise. Ba to banso wabi to prêt à dialoguer tobi. OK. Moto nyonso oyo azali prêt à dialoguer, nous sommes prêts aussi à dialoguer avec lui. Ne pas que le français te choisir, c'est renoncer. C'est lui qui choisit la voie du dialogue, renonce à la voie de la guerre. C'est comme ça que dans ce cas-là, on peut parler ensemble avec tout le monde. Okay. Maintenant, nous préférons que mon akabila na prise mais ya muto ya contribuer pour la kimia que ya ko mon le ko la mutaye pour na ko aggraver situation. Jusqu'à ce que approuver biso le contraire. Yango pour na biso na kati de Congo, nous préférons que Joseph Kabila na maloba naye ala ndisa ba acte si malobo ya lobete aye pour na kimia. Soka aye pour na kimia. Comment refuser quelqu'un qui vient pour la paix? OK. Si il était venu pour la guerre, là il penge Moutaliboso à côté de Melaye. Mais quand la lobete aye pour na kimia, nous sommes obligés à passer pour na komona quels sont les actes où Joseph Kabila a proposé pour te kimia ya na cadre de dialogue auto koluka na lombango pambate, nous sommes au bord du précipice. Dobino pe ko le ko kende Goma soki eza na cadre koluka kimia. Mais Goma reste un territoire congolais. Goma reste un territoire congolais. Si on se décide aujourd'hui que Bissobans pour nous kimia na Félix Tshisekedi na Martin Fayulu na Katumbi Bissobans tokenda Goma elle m'a belé ya Lumumba elle m'a belé ya Kabila te sikawa nino ko ya lola est-ce que ezali lelo erreur ou bien boza ko regretter déjà ou bien boza ko assumer motivation etindaki bino le lobo signé communiqué conjoint ou bien communiqué commun entre vous les quatre leaders na otanga Martin Fayulu na otanga Delis Esanga Moïse Katumbi pe Joseph Kabila na kotuna motuna te yo kotuna ngate yanula mi yano yayo mituna yangai metoko sa pe moi to changer mon rôle moke tango to pesani mbote na Félix Tshisekedi na seni na mois de décembre peut to sal to se communiquer pour na lokolo ba to lingi élection est à la transparente
tokotuna ngai tokoregrete communiquer tosignaka na Félix Tshisekedi na Katumbi na bato nyonso na sani na ici on a affaire ya moto bazofunda ye ki azali rebelle. mais communiquer tosali na Joseph Kabila na Moïse Katumbi na Ndeko Sesanga na Kabila signé yango pona koloba ete ska kota ska na kati ya communiquer yango bayeba so bokipe mabele na biso balongwa na mabele na biso Rwanda, Burundi, Uganda bato wana bakenda libana Kabila pas zongela ki yango na discours na ye e ali mabeto ali malam bino nde boyano langa na ebite na kati ya communiquer to lobete moto nyonso amemi ba mercenaire na mboka na biso yo komona mercenaire ba kofuta ye 7,000 $10,000 ako bunda pété mais militaire congolais ba kofuta ye $200 moto nyonso amemi mercenaire na mboka na biso ba mercenaire tout ba malibanda to bi souveraineté à Congo et sengei ba respecter yango peut le bin a Félix Tshisekedi to ke na dialogue na lombango to sur la biso banse ensemble et Ali Mabeto malam. Est-ce que les Losoki Kabila s'affichait comme officiellement rebelle beaucoup continuer naie ou bien beaucoup zongasima mais bisona Joseph Kabila toi une alliance était mais ça na engagement que ça ko lié bino communiquer wana bozi engagement commun il y a que mboka na biso to boy ba mercenaires to boy ba armée étrangère to lingi dialogue to lingi boy est-ce que le Losoki Kabila parce que procès ko salema parce que balongole ba immunité ce qui le justice est prouvé na ba preuve moko tangible que effectivement Kabila d'aller rebelle beaucoup retirer signature na bien na communiquer wana ou pas mais on n'a pas retiré des signatures communiqué zali pona koloba de tolingi kimia eya na mboka na biso moto oyo akokende kozama ndoki ce qui yenda bimi na communiqué wana biso ki moto azana kati wana asali makambo ba recommandation bosala ki mais ye moko asimi mandoki mais c'est que s'inscrit na esprit à communiquer wana donc il y a ko bima kotika bino misato obi il faut que le la yemba lobi c'est les soirs qui détermine nos origines. Nos origines. OK. Ce qui na soir ya communiquer wana. Motomoko abimi alobio ngai na Congo comme fédéralisme. C'est qu'abimi n'est pas communiquer wana parce que Congo faut dire la indivisible. Donc le Losoki justice c'est prouvé qu'effectivement n'a pas preuve peut-être audio c'est vous la diffuser na chaîne nationale que Kabila allait impliquer donc à s'auto exclure na communiquer conjoint. Communiquer wana na bout de communiquer maïmali parce que so comme on li kasa. Oui c'est pas li kasa te. C'est pas de maïmali na kati ya li kasa. Maïto tie na kati. Maïto tie na kati yango wana na uti ko tangela yo moko tolingi kime na mboka na biso. Bato banso bako sa bitu bako bombande ko na biso babimwana ba pays wana nyoso babimali banda. Tolingi dialogue ça bana Congo sur la biso na biso les linges ça c'est la vie en famille. Mais moto oya ko kenda libanda ko za mandoki. To ali complice na baye ba ko sima mandoki. C'est que moto wana a trahir esprit wana. Oh, tu as qu'à communiquer wana et ali peut offrir ça ko baga na monoko. Donc pour na biso il faut qu'on retenir été. Tu as une alliance na moto mon côté. Parce que tu as na convergence de vue sur les points au Italie le lenge ya komema kimia. Namboka. To signer communiquer moko pambate bayeban so balobete bato ba so ba signer balobete to lingi kimia, to lingi dialogue pour te koma na kimia. C'est que moto alingi dialogue pour de kimia. C'est qu'à renoncer na mandoki. Mais ce qui moto ango a comme koluka mandoki. Il n'y a pas de problème. Communiquer wana ce qui Félix c'est pas lingi dialogue lelo. To koyeb ça y bakisa signature na yo. Ce qui kabu ya pe atiki biluba lo banaye. Alobeta lingi dialogue. Ako bakisa pe signature na ye. Mais lingi l'accepter toi une alliance. Parce que toi une alliance dans Joseph Kabila te. Quand Joseph Kabila lobby, lo lingi moko na Moïse Katumbi, lo lingi mona se sanga ite. Biso to lingi to dialoguer. Mais biso la muka ba to mona ki mo balobi l'homme prudent voit le mal de loin. OK, ndeko donc prince bato bandimi dialogue, to le bete boya, to signer ensemble. Mais c'est prince Penge. Qu'est-ce qui a changé na Joseph Kabila là qui président? Na Joseph Kabila au kolelo comme opposant pour que Fayulu Andima kotia
mokolo to na ye bien signature na ye na même document que Joseph Kabila o atloba que atikala te komona ye bo et puis aboyaka selon ba dénonciation na bino heure Kabila bengaka ye que na présence ya Monisco pour la kosolola makambo Italie alternance ya 2018. Qu'est-ce qui a changé pour bondima ke finalement document unir ba deux adversaires wana ya tango na tango? Première remarque, document wana batomi nende batie mokoloto Moïse Katumbi Sesanga Fayulu Kabila. Mais curieusement kaka kombo ya Fayulu na ya Kabila nde boko tia likolo. Je ne comprends pas. Parce que il y a jamais une histoire entre les deux avant. Yami balé na sepe na mutuna yewana pambate epemete ngai na kata makolo ya lokuta oyo ko continuer komata alikambo yewana. Tango Madame Zerugi a bengisi Martin Fayulu. Je crois que peut-être le 14 janvier, le 4 ou le 14 janvier 2019, à l'obété Fayulu a gagné par l'élection. Madame Zerugi Azalaki, algérienne, ou a représenté Monisco, a watanga l'élection. Oui, représentante 18. Tant que l'élection est stylée, le 30 décembre 2019, a bengisi Martin Fayulu en janvier à l'obété Fayulu. Tous les informations ont gagné par l'élection largement. Aïe, comment on a failli lutter par Naya Lobby? Est-ce que vous allez prêts pour nous préparer remise et reprise? Vous allez prêts à rencontrer Joseph Kabila? Joseph Kabila a lingui beaucoup de temps. Failli à Lobby, il n'y a aucun problème. Vous êtes prêts à écouter Joseph Kabila. Et mais failli à Bakissi, à Lobby, je préfère. Et Zanaba, siège à Monisco. Évidemment, dans la période où on a une opposition à Kafu-Kafuana, pour des raisons de sécurité, je crois qu'un endroit où Félix Fayulu a Sigéraki, c'est un bon endroit. Donc, Fayulu a tikali jamais Kobo ya rencontrer Joseph Kabila. Et bon, on dit que Maître Mbuyu, on va dire que Fayulu a boyaki, Maître Mbuyu ya FCC. A Sengaki même pardon, na matanga et pas Martin Fayulu na Kosaki Nangai. Donc, Fayulu a tikali jamais Kobo ya raconter Kabila, parce que Fayulu a une remise de reprise na Kabila. Ce qui raconte, on est ça magate na Monisco, c'est parce que entre temps, le la Kabila bandai ko banga Fayulu minga albi Fayulu azadur, azali correct, azali droit. Kabila bandai ko négocier na Félix Tshisekedi. Il faut que ba été depuis tozaki na 2023, Kabila bandai ko coopérer na Félix Tshisekedi. Na ba ko ya Ibiza, ya Venise, on aimé à côté na Félix Tshisekedi. Ba bandai ko négocier depuis 2022. Mais depuis 2015. Mais à l'époque, le président actuel Azaki opposant farouche, il y a pouvoir, il y a Kabila. Non. Félix Abandoko, ça la j'ai à Moutouna Sema Kolikolo. Donc, tant que papa était inscrit à Mumba, Kobela, na Belgique, tant que de Genève, na Bolenganko, il va Martin Fayulu, il va te masser ou anangam na wano bomba mbongo opposition mobimba. Il y a communication. Donc, Félix Tshisekedi va en bêta double G. Donc, à quoi en opposition, donc à quoi Kofi Olomide, va banser rebelle. Donc, ako beta en opposition, ako beta pena Kabila. Yango mona akendaka Venise na banemi pour négocier avec le premier ministre. Akenda pena Ibiza. Bakenda na Suisse. Mais tango sko Martin Fayulu olenkoi, ba yeko mata bakena na Genval, na réunion à Genval et opposition. Nde bagoyo sa papa tient sécurité wa mbabi soki otiki Félix ko négocier na Kabila. Mukolo kozonga awa soki malade si tango zonga na Congo bakobambo mabanga. Ba Congolais balingi su Kabila te. Yebisa Félix a tika ko négocier na Kabila. Nde Félix a tika ko négocier na Joseph Kabila. Donc Kabila azaki na Félix azaki na ba entrée déjà pas Kabila. Okay. C'est ça qui a fait que tant Martin Fayulu a lobby naza d'accord ya ko kutana na Kabila pour na préparer et alternance pour préparer remise et reprise. Madame Zerugi a lobby, OK, il n'y a pas de problème. Après ce rendez-vous ya sika. Na semaine et landaki. Malheureusement, je rendez-vous na Martin Fayulu a accueilli na siège à Monisco, Joseph Kabila a été. Et au même moment, l'information est que non, Joseph Kabila a négocié avec Félix Tshisekedi, ba kutana ki na caméra pour être bas, botte la biso qui bokonse. C'est comme ça les cas qui donc, bato ba ko ba été fait la boyaki pour préparer la tenance na. Ezali lokuta. Mais les bazo accusé Martin Fayulu na position na un peu na position fixité parce que à Pekisa Rabino bokene na élection alors que yo c'est
se proposa qui comme candidat à partir na EP il y a coalition la Muka ye moka ke na sima na yango et belé na kasi na bino balobaki que non pour na ko signer communiqué on il fallait que na ko zela a signé lelo position ya Kabila ezali controversée. Est-ce que Martin Fayulu ezali ko tia bino tango yeso na libunga te ada ko freiner ba rêve na bino to ba projet na bino te ya futur politiquement? Non, politique maman ezali d'abord la défense des valeurs. Politique quand on a politique ezali ko engagement obi ndoto saka libala na mwasi na c'est un engagement. Ça, il faut sens et responsabilité. Martin Fayulu a le coup la papa oya boya kete banana ye bakenda na guillotine, hein, bakenda ko se fait empoisonner. Il savait que Félix Tshisekedi a planifié qui décor ya Tao, décor ya tricherie. Et d'ailleurs bien avant Jean-Marc Kabund avait battu na boloko a prévenir kibiso que Félix Tshisekedi a créé ba parti satellite et belé et que Félix Tshisekedi a l'ingazo plus de 400 députés. Le on a combien? On a 470 députés. Même na République socialiste soviétique ils a kandengo wanate 16. Donc et na paysage o ya lelo na bilan na désastré il y a de 2019 à 2023, Félix a plus de 400 députés na baninga na été. Donc, président Fayulu a monaki été le col dit réalité, le décor wana le ngezaki planté, ça sert à rien, il y a tout dépensé énergie, tout dépensé bongo. Maman, mais na suka ye moko akendaki so ba yebaki été prince penga de Congo, la Muka Prince Penga le meilleur élu de ce pays ou de la capitale. Mais nasuka malgré la situation changeait qui était meilleur moka kendaki mais bino ils allaient qui sous tenté à senga qui mais c'était irréversible la situation à kendaki pambate précieux aki makas était soki totiki chilombo akei boye il faut que ça peuple ait une raison ya ko protester. Malgré Kawe allait planifier président vous devez postuler pour démontrer profondeur et la tricherie. Bon, maintenant, avec les recul, Bamsous Balobi et Zalaki, erreur tactique, Bamsous Balobi et Zalaki, une erreur, il fallait seulement y aller. Mais je ne comprends pas. Vous savez, un entraîneur, Oyo, a joué au bout de 40 minutes à Longolier, et puis a joué à Moussous. Il peut se tromper aussi. Mais cet entraîneur-là, on ne dit pas qu'il est incompétent, on ne dit pas qu'il n'est pas visionnaire. C'est que tout peut arriver dans un match. Et en l'occurrence, dans une compétition électorale où c'est lui qui a dit que son père a passé 37 ans de lutte pour la démocratie, organise la fraude, les élections les plus honteuses de toute l'histoire du Congo. Okay. Même l'élection 1957, plutôt 59, il y a des Belges et très cause en dengue. Même les deux élections Kabila, façon Félix a célébré l'élection à 2018 et ça qui ni honte. 2018 ou 2023. Fayulu 2023, Fayulu n'a fait que protéger les siens en prenant cette décision. Parce que Fayulu on s'est sacrifié pour Nakoluka des bonnes élections. Donc pour moi, je suis fier d'avoir lutté. Mais vous savez que même Paris va tourner dans mon côté. Lutte pour la démocratisation, okay. Et ça une lutte de longue haleine. On a fait tout pour les fonds la batomis et c'est acté dans l'histoire. Et croyez-moi, un jour, les gens finiront par donner raison que lutte pour la transparence et à qui lutte mon fondé. Donc nous sommes les cas pour la binesa parce que Félix Tshisekedi a longa quitté en 2018. Il y a une gestion, il y a une besoin critiquer qui nous l'élo. Maman mais 2018 élection dans un cycle était il y a 2018 et les cas 2023 ils allaient cycle Moussous. Pourquoi vous vous accrochez dans cycle il y a 2018? Mais madame vous avez une notion il y a ba dérivé celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Na lingala baloboka mingi ete ezalite mokolo bokolo ya ligododo de bosa nini mama kwanza makwanza obana Kongo babimi lelo nzala okomona lelo na Kongo makwanza wana ezali conséquence ya accord entre Félix Nanga
yango moni bakino bakoloba mbwa simbwa tuna nanu Félix Tshisekedi nanga na Kabila bakowela nini soko la nini na lisukulu ya Kabila tozonga sisuma moke na lisukulu wana alobi accord wana Félix ako kosaka ngai na ine to sinyaki yango mikolo na koloba vérité na accord wana eloko sika ndana azali d'accord na Joseph Kabila te eza siko ya lobete pour ma part cet accord a été signé pour l'intérêt du peuple. Quel intérêt du peuple? Parce que c'est l'intérêt du peuple. Félix Angaza est libre pour gouverner. Pourquoi penser que FC se cache? Alors, va bloquer Ngaï. Mais un homme est élu par le peuple. Peut-être bloqué par un individu. Au moins, une conséquence. C'est-à-dire que moi, bon, ça va en la réalité. Moi, je peux ça réalité. Moi, je change ma généraux libre réalité. Moi, je lutter contre l'infiltration à réalité. Parce qu'il y a des clauses dans l'accord. Il y a un moment les lobes dans Congo, tout balobi. Accord on peut les bisibiso. Ba mi sape yango totalani. Ba mi salam bolumbu. Ya accord ewana. Oyebi nazalaki na Ngaba. Nazalaki na Masina. Nazalaki na Mongafula. Nazalaki na Bandali. Batali ngai. Babi molo bla peuple. Lelo ndembo ke komi na deux présidents. Est-ce que na accord na bango wana kingakati? Ba yoka na katete ba diviser le pays en deux. Félix a dirigé que ça na ouest, Kabila a dirigé Goma na est. Au moins il y a toutes sortes de théories de complot. Oui, mais Nicolas Nini accord Iwan. Donc maman, les longa na Iwan ebete maman Mariam soko beta okomo beta be Paris foot pour biso banso to ko beta Paris foot. Conséquence c'est ça l'accord ya 2018. Mais ndeko prince Penge. Mais dans tout ça, Tomoni Martin Fayulu a s'est posé ma question. Troisième grossesse FCC cache ou une première grossesse couple union sacré FCC. Qui veut-on vraiment prendre pour les dindons de la farce? Le peuple. Pourquoi Martin Fayulu a zali clarté? Non. A s'est posé ma question au lieu il a repris sa position. Martin Fayulu a zali les vrais élus. 62% de... On a dessus dans le bélier. Est-ce que ils ont confirmé tes thèses il y a quelques Martin Fayulu avait pesé grâce à Moïse Katumbi, Mboussa, Jean-Pierre Bemba et d'autres à Genève. Donc le Bapé Etienne Tshisekedi wa Mulumba a pesaka le couleur à 13 parlementaires. A pesaka pour Liawa Yalaka pour Kibasa Yalaka. Webi fizé ils ont rampe nango. Mais ce qui fizé et l'on moins comme on a kawana. Ce que ce longi et le seul longo de na rampe nango ya décollage et comme un espace. Oyebi mama bakanga on PPT moto nyoso abimaka obena simama leki nanga fali pour palelo abimi na simana ni ya Koffi Olomide mais élève veut pas dépasser ka maître Mobutu azaka nani abima na lipeka ya Lumumba. OK donc wana ali débat moko ya moto ayebite Félix Tshisekedi mais position mais donc position a Fayulu makamoyo les alliés un peu flou c'est débat non Fayulu de la auto lobaité lokola potika kinga malobate ngai na koloba lokola sage bantu tozana tango moni basalinga signe kuna pour la temps Fayulu moloba pe bana miko bakisa 20 minutes Fayulu a koloba oyo peuple a koyebisa ye bisika nyoso na no kivu na mais alobité a tuni ba question pona nini azolobate pona condamner quoi président est-ce que batoyo wana ezelo ko bayokana na kona bango te est-ce que bangi bazong salibana bango ya 2019 te lolenge nini bitumba na mboka crise ali partout mais on dit urgence réalité Félix Tshisekedi a ko gérer mboka lokola association bana kin c'est réalité guerre na mboka c'est comme si atabazui masina tant que Félix ana Gombe tant que Félix ana ngalima naye a continuer ko diriger mboka naye ye obe tapis rouge mais kuna pe bato bazui mboka kuna c'est comme si pona bango pe babali ko se contenter yo bazi te ko sa ba kemes na Goma ba ko sa makamuna bango kuna normalement est-ce qu'on a tout le colondé les arrangements na bango abanda kala c'est comme ça que Martin Fayulu s'est interrogé na question yiwana madame est-ce que vous mon avis là c'est vrai comme on a Daniel Bumba laissé ba chanter partout c'est bon il faut encourager ça moi comme on a embouteillage là c'est ça mais est-ce que mon libaton va presser ma cambo changer na boka nzala lelo madame okendaka province est-ce que ce que na Congo ça ka fier mboka nao ndeko prince Penge est-ce que au basi vraiment que lelo makamunyo soza ko lobana
que Félix Tshisekedi pour naïka tapis rouge. Yo basé était plus de 4 mois sous occupation. Premier citoyen de Congo, il y a ba Congolais nyonso. Ala la ranakimia la mkaranakimia. En tout cas, je suis sûr que Félix Tshisekedi ala la capable en flaka ermoko. Parce que je vous dis la vérité, évidemment que je l'ai toujours dit, je me forme, je m'informe, je me discipline pour diriger ce pays un jour. Moi, Prince Pengue Makoko, je pense que être un président du Congo, du Grand Congo, et faire un portrait robot du Congo tel que le monde va rêver, et être à la tête du Congo, sans faire des insomnies, c'est qu'on a dit président. Ce qu'on a dit président du Congo, c'est Ngolo Konda. Ce qu'on a dit président du Congo, na makambutu na mboko yoboye, et on dit meke, il faut avoir insomnie. Mais ce qu'on a dit, le fait ça pour diriger Mboka, sentiment d'urgentialité. Ali précédé. Malgré la guerre, ce qu'on a dit tous les temps qu'il y a un endroit au Kende Matanga, Baba Feti, Banini, tout ça, non, il n'y a pas de sentiment d'urgence. De la même manière que Bayepe, Bazui, Mando, Kekuna, ce qu'on a dit, c'est comme si ils sont partis pour demain. Il n'est pas écrit que demain, même le service drapeau en Mboka Moussous. Peu hymne national Moussous est retenti na Goma. C'est comme ça que pour Nabiso, madame, le Congo est dans le chaos. Je sais que Mboka va détournement d'Engwala. Bon, namuni lelo balobio madame Bazaï bon madame Bazaï en tout cas le lenga na yebeli na lamuka, je pense que ba okosele makambo. Oh, à détourner non je pense enfin na c'est formellement mouké, je crois que madame Bazaï ba ya lokuta. Mais quand même façon détourner ali. Je vous ai dit ici bino bo concrétiser ngai en Top Congo. Dans le cas de il y a des surfacturations dans 145 territoires. Plus de 512 millions de dollars décaissés. Mbongo uti na Banque mondiale. Il y a seulement mbongo à l'État. Babi décaissé Banque mondiale a payé 512 millions. L'État peut payer 512 millions. Balamoko peut actionner son projet sans contrôle, sans évaluation. Les lots, on nous révèle qu'il y a des détournements massifs dans le projet à 145 territoires. Depuis projet à 100 jours, on a réclamé un nouveau procès. À passer par Chile Gelou, que ça c'est retour. Coronavirus, j'ai la francophonie. Citez-moi un seul projet à Félix Tshisekedi au Baïbi Falanga l'État. Ce qu'on y a du projet, on a l'article au téléphone. Mais Ebele, on a un projet, mon Félix Tshisekedi va détourner mon côté. Naza comptable ya gestion de Félix Tshisekedi. Yo yo kasa diye mo comme obike mukolewa na simbi mutu. Moi c'est na melinga innovagine. Alobi nyonso tout ça quand la projet na régime Tshisekedi. Et le collègue de ça quand kablo kanon falanga. Et puis c'est politically to bani ko kanisa peuple. De comprendre c'est régime ndengo wana pour tuninga yi sikawa Félix Tshisekedi kama be mama nyonso tout ça na régime Kabila de régime Félix Tshisekedi. Mais ebele pe bazali wana basala ki pe na Kabila même si ba misusu bazolo ba ke non batala ki wana mais bazali ko gérer té. Na landi mama Jean-Pierre Yawe Panabino, webi ke pour ça na kota na télévision na bima na Top Congo. Yango bino bozalaki wapi na ndeko Thierry na Kiselu Sakono na baose. Bino bozali ba historien ya président ba benga bino ba journaliste. Jean-Pierre Yawe ako kosa bino lokola ba bébé et puis botiki ya bima na radio eso kisaka batu nyoso aboy. Liaou ali kabiliste jusqu'à la moelle épinière. Liaou j'appelle Liaou Awani Kabila. Le directeur du cabinet Minako. Liaou na 2016 a fondé l'organisation Bengaki Jeunesse catholique de la majorité sous Kabila. Jean-Pierre Liaou a keko bamba nociature catholique mabanga. Alors bino ba catholique boni bokomote mais la Joseph Kabila. Kabila c'est un troisième mandat. Parce que Wana Kabila a initié déjà ma Camerounipe pour l'instant le recensement de l'élection à la tête. L'Église catholique le bête, il faut qu'on respecte la Constitution. Kabila doit partir. Jean-Pierre Liaou a réuni tous les jeunes à PPRD. Il est porte-parole de Bango. Ami Pessi Congo, jeunesse catholique de la majorité. Bakei na initiative catholique na Senko, Babaniko Bamba, ambassadeur à Vatican Mabanga. Babu quand même porte une initiative catholique côté à Banque Centrale Wana. Ngai Prince Penge. Félix Tshisekedi Martin Fayulu Pierre-Jacques Chaloupa balobi to ça l'organisation bango ngai numéro 1 na Freddy Pindi o akomi le loga de madame Nyankeo azaka wana nanu wana azaka le président jeunesse IDPS to kei to sali communiquer pour soutenir
nociature catholique ko soutenir Senko to kay to landi ba Jean-Pierre Yao na nociature catholique bakima biso lelo Jean-Pierre Yao awani Kabila lelo Lambert Mende awani Kabila mais leçon nini botika bawanga na bango nyoso yaka de le bawanga na Yesu Christ Masia mais Félix Tshisekedi atala batwana malamu eza leçon pour nayi kaka ndenge bawanga ni Kabila ndenge Mende awanga ni Kabila ndenge Liawa awanga ni Kabila ndenge nalandina ni susu wapi Ngobila awanga ni Kabila ndenge pe Félix Tshisekedi kala mingi te bako wanga na ye ava Tongo etana bango banse bako wanga na Félix Tshisekedi aza déjà partant bako wanga na donc aza partant parce que mandat na ezana en cours 2028 quand même obi que mandat pe soki obi que soki tout pouvoir qui ne répond plus aux aspirations du peuple cesse d'être légitime encore que Félix a gagné l'élection ni na 2018 ni na 2023 Félix Tshisekedi c'est un usurpateur du pouvoir donc ce pouvoir le quoi ndenga aboye azali incapable de sécuriser les Congolais azali incapable de pesa lipa akomisi bana ya kisasa pe bana Congo ba jouer à Paris foot na winner biso ba so B21 yo komona vraiment normal jeune fille à 18 ans aye ba toutes les équipes il y a football et Afghanistan plutôt il y a Corée aye ba équipe nyoso tu ya football il y a Malawi problème na 21 problème que crise sociale est tellement grave okay na Kasai mama bato ba kolia barasini problème nanga ezabo moi muta kotambola boye ndeko prince penge mandat il faut ici là il y a pauvreté ce qui mandat bokadi et katani c'est que tu violes la constitution voilà ça peut décider ce qu'on fera du mandat de Félix Tshisekedi vous pensez vraiment que capitaine Oyo a tché pays sous pilotage automatique le la Félix Tshisekedi oyo yemo a commis le la passager a commis côté la makambo le la biso base normalement que ba initiative est en cours to moniete masuwa e ko tiola et capitaine azali incapable de protéger biso to utika yena yenda bosani il faut que soit ta passager moko boyo azana expérience to tché wana atanabi misabiso to masuwa et ce que semi et puis toujours autant makambo na sima mais lelo débé ya likunate lelo ya linde atika kolanda ba Jean-Pierre Yao muya to tali quand même muya ya kateliba na access internet kabiliste ti na kilote sika muya ya Félix kolanda muya ya tamse to bunda na bana ide pas muya ya zaki na Kabila muya ya lelo akomi koloba Kabila mabetu sa atika kolanda ba muya ya atika kolanda ba Jean-Pierre Yao wana de mokolo Félix Tshisekedi cortège wana okomona ya mulai wana etena na deux parties bako wanga na ye pouvoir tant que pas Fayulu bango tuba Mende ba muya ya ba Liaou bako yese pas Fayulu ba mandi kokumisa Fayulu azali les plus beaux les plus intelligents etc. donc kulutu nangai atala sima mais il y a boyi makama Senko ici sur na Kabila pea azali ko soutenir yango donc on il faut bosana mais aye bisabiso solution ezali toza la douane Washington non maman et puis Union africaine au moins peut parlementaire européen retenez ce que moloba pe palobi po maloba nangai nganga ekokokisa Okomo n'a jamais un militaire américain. Retenez ça. Un militaire américain à la frontière à Tebisona, Rwanda. Okomo n'a jamais un militaire dièse américain à la frontière à Tebisona, Ouganda. Aucun Américain a coupé sa bombe pour sauver Congo. C'est comme ça que Patrice Emery Lumumba Lobaka. Les solutions pour le Congo dans l'avenir. Mais bakoki ko lancer ma mandat et que wuta Washington et que wuta Bruxelles mais que wuta na Congo na bana Congo pour na bana mais bakoki peut ko lancer ma mandat les Américains basali nous remercions les Américains pour leur implication pour de Kimia Namboka nous remercions les Qataris nous remercions l'Union africaine nous remercions les Belges nous remercions les Français pour leur implication et les contributions mais Tolobina Bango la solution pour la crise congolaise, la solution est congolaise. Bango Baya va se coaguler. Le problème est que Mokambi Mboka boy initiative wana bido mokosala ni. Mais c'est la seule initiative oyo toutes les parties prenantes. Doa ekope sa solution te. Oui, mais maman. Fais ça à la souveraineté. Si on en est là,
C'est parce que Aza est incapable de protéger Bissou. Qui a dit que Goma ne tombera jamais? Qui a dit que Bounaga ne okendaka jamais? Le 20 janvier 2019, dans le stade de Martyrs, dans la tomboloka le boko à moi si, constitution dévaillée. Alors, j'agis, moi, Félix Tshisekedi, de protéger les enfants du Congo, moi, Fatih Béton, de garantir l'intégrité du territoire congolais. 4 mois après, on a perdu 4 territoires, presque 2 provinces. C'est comme ça que je vous ai dit que tout pouvoir qui n'arrive plus à protéger les Congolais, tout pouvoir qui ne répond plus aux besoins de son peuple, aux désirata du peuple, cesse d'être légitime. Mais maintenant ici, nous disons ceci, nous bisons dans la mouka. Le coup là-bas, tout le monde, l'homme peut avoir le mal de loin. Tant que bisons de proposer un dialogue en 2019, c'est parce que Beba, Alliance et Wana, Bako Beba, Mboa, Koso, Mboa, on y est. Les lots, Batouban, ce Sénégal, il a fallu être visionnaire, Peng est un visionnaire. Maintenant, Félix Tshisekedi, Alanda. En fait, Félix Tshisekedi est celui qui a donné la bénédiction à la CNQ, à la CCT. Oui, je suis d'accord que Bana Kongo Soba Sangana. Mais Alandi, après, il y a un conseil, il y a Mende, il y a Bamou, il y a Batouana, tout, au bazar Simanaye. Les lots sont à dialogue. D'où viendra la solution? Parce qu'on ne peut pas gagner la guerre. On va gagner. Ils ont limité par FRDC. Non. Rappelez-moi un peu, mais moi, Nanga, il trahit. La dernière fois où Félix a tanga kumba Bunanga na Munukona Ezagaka. Et pourtant, vous avez belé na Koto Congo. Bunanga na besoin, je crois, dans le mois de juin 2022. Ça fait combien d'années? Et là, que c'est le Banga Bingezanine. Batoana va s'habituer à la rebelle. Que ces gens ne disent pas. Mais finalement, Kinshasa est trop loin. Mais finalement, bateau baillé. J'ai entendu quelqu'un dire avant-hier, oh, tu comprends comment on dit, Goma est commis propre na rebelle. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Faut que dans le bango, tu résous des crises. Mais malheureusement, baillé, oh, baouti poto bantouré Félix Tshisekedi pour na bango. Tant que bana verre dans le boko, tant que bana Rolls climatisé, tant que bana cortège na bango ba kolika kana bambouteillage mikolonyoso pour la bango ça les suffit. Non. Les Congo c'est notre bien les. Ndeko prince peng to komina suka. Pardon to komina suka. Motuna suka. Où est le ministre d'État en charge de la justice constamment est-ce que les alignés batozolo populisme ou bien règlement des comptes ou bien justice et ça non Barimé bima qui était ya ibin falanga rumeur ebimi que procédure o ya landaki ya kobimisa mbongo et aussi mibeko na lobby rumeur ebimi c'est-à-dire rumeur za automé dans les réseaux sociaux. Ah OK. La gravité à l'élo na Congo zani madame. Il suffit seulement le bailler. Oh madame Myriam Abouka qui est Top Congo et puis bah tu vas propager bah faux rumeur. Alors que madame Myriam Azali moi c'est mon honnête ou ça moi ça na le lingue senga alia kana lifuti nayi. Yango lelo epenge tanga ko koma na pouvoir bisto koma na fayulu to ko sala été to sive mingi ba réseaux sociaux. Tout réglementé yango. On a raté les virages. C'est important. Olobi, est-ce que Zali victime de populisme? Oui, très populiste. Mais je reconnais aussi qu'il a amené une réelle volonté à changer ma camp. Okay. Il avait vraiment la volonté de changer quelque chose. Mais là, c'est qu'il a fait l'unanimité. Na batonyo so bayini gouvernement na yemoko ndie baza inanime ya ko sacrifier ba député mukolo ba ko autoriser pour qu'il alandela ye alanda dossier na ye 100% ba député presque 99% ba député ba sepeli makas. La question c'est ce qui fait dire à certaines personnes que c'est comme s'il y a un complot contre Mutambo. Mais au fond c'est que nous réclamons c'est que le kola bato balobete c'est vrai tant ba ko été contrat ya près de 39 millions de dollars de gré à gré. C'est pas possible, ça. Entreprise est nouvellement. Entreprise est moko, ça ne met pas 2 ans. Ngaï n'a jamais chef du personnel de l'entreprise Plexilight. Na banda okende kusala kusoumettre ba offre na ngana ba société belé, on a société combat waté pour na kosa ba enseigne éliminer zawa. Tu as une expérience à plus de 40 ans na Pierre Jacques Chaloupa, paix à son âme. Mais entreprise a plus de 40 ans d'expérience. On demandait d'abord l'acceptation au bidon aussi au salaire de la enseigne.
et pourtant la banque bela a besoin de fongoli yango na matin publicité. OK. Donc comment on a bloqué ndengwana ça quand même très étonnant. Mais je crois que le coup là ba fongoli procédure et ça règlement de compte tolingi doit solo et ça l'a dit parce que le député va se payer là. Mais Bafundi est peu outrage au corps constitué. Bon, magistrat, na discours à Betaki, na kati a parlé de justice. Ça c'était une faute. Vous ne pouvez pas prendre des bureaux à l'État et le pango à l'État au sein la meeting il y a yo individu. Ça c'est une faute. Na sina condamna ndekonanga ya Miss Makutano awa. Oyo yako sa barenyu ya IDPS na kati ya bureau ya OGFM. Même ngai epenge soki na lobby na pouvoir epenge ministre intérieur epenge président na la réunion Félix Tshisekedi ça mba bato IDPS na présidence pour la réunion IDPS. C'est condamnable. Nous ne pouvons pas encourager cela. Donc elo kwana asaki ya mabe. Mais le lenge na moni tous les députés bako sepela koko ya Mutamba. Tout ba membre tout ya gouvernement bako sepela Mutamba ke akenda. Est-ce que ba réforme ya ngaki initié et je n'ai pas te belé? Est-ce qu'il a réussi à mettre tout le monde contre lui? Ça fait quand même étonner un peu. C'est ce qui fait dire à certaines personnes qu'il y a un complot contre lui. Mais ce qu'on peut demander, c'est que vrai droit, ils l'a dit, et tout est la vérité. Est-ce qu'il y a solo? S'il vous plaît, il faut que vous la veillez. Mais ce qu'il y a solo, et Sengeli, justice, et ça, c'est nango. Lenge moko to moni barime lelo, madame Bazaï baboy, madame Bazaï baboy. Non, on ne peut pas vilipender, on ne peut pas calomnier comme Nicolas Kazadipe, Nicolas Kazadipe, Sengeli va longa rien, sans preuve, Nicolas Kazadipe faut ba longa ba immunité na ye pour na makambo yo a ba révélation salaki finalement. Te pour na Kazadi alandinde nzela ya Kabundi. Ba ngimde bakata Kazadi mutu pour na lobate. Jamais Kabound a lobby la vérité si la élection le lingue frère préparer faute parce que ni batie na boloko Kazadi a yebité tellement mingi que ba lingi te a continuer que la vérité. Maman, qui est Kazadi? Ami personnel à Félix Tshisekedi. Son frère, son ami, ministre des Finances. Oyebi maman. En Angleterre, Banglais bandako lo ba été pour le roi d'Angleterre bandako ça ba guerre trop. Alors les Anglais ont dit na ba 14e 15e siècle 16e siècle ba bibo la meilleure façon était roi ça ka ba guerre était to bando futa isu ben to bando pese su mbongo te soko moni mutu président nommé ministre des finances c'est Kazali mutu na ya confiance et c'est cet homme de confiance Kazadi le Félix Seyemuka kumisa aloba ali père de famille kamba ba forage na mabulu yalinga to benga mabulu talinga to benga ngopui to benga ngo forage a été à mabulu banine et alobi Kazadi boti ko vilipande azali un honnête citoyen azali père de famille Félix Seyemuka a défendu et c'est Kazadi là qui avec un kilo d'acier asa ko yebisa bino alobi ndebo mona kawana bana Congo projet ne surtout sala ko banda 100 biso ba congolais 5 territoires non ba atanga ki ba projet ta biso mama ezako ba mukolo abiko bana na présidence na gouvernement na parlement projet nyonso yaka na ba société wana parastatale projet nyonso soke ye avato banda projet to vanda kana mesa nini ozozela pour un projet na yeto comme na suka to chevere ya primis na mesa et puis to kaboli falanga ba pousser le kotika la ba miete wana to ba nini ozoseka pour la procès wana to comme na suka mais c'est pas ce pays ezalika so to za peuple moko le ko la peuple sénégalais to comme na suka malien le ko la peuple burkinabé de mokolo ye wana ta nkaza date si interview wana ma bana Congo tout babili bana suka to bengani na Félix Tshisekedi na gouvernement na ye na parlement na ye tabula rasa malheureusement peuple na biso a rêvé trop dans quel pays on peut atteindre ce type de déclaration et le peuple ne se descend pas dans la rue to comme na suka ni nous la pour na assemblée paix justice pour na dossier ya Nicolas Kazadi dossier qui na suka to lengi procès le colo à 100 jours mais eza na fin le colo à 100 jours parce que 100 jours et suka le colo Matia Vitaiman. Les vrais vainqueurs sont battus. Et Lelo Kazadi, il faut la sécuriser. Kazadi a Salimou, a Salaki ma bemingi, mais aïe tout bela. Parmi ces les imbéciles ne changent pas. Lelo, il faut qu'on pèse la sous bino na sengi na ndeko kisel sakono.
bobenga so ndeko Kazadi awa a continuer ko la vérité mais tolingi pe procès ya malamu ezala na télévision to boy makambo ya procureur wana et une façon comme disait un intellectuel israélien so mono to créer commission to ouvrir enquête très souvent il pour na que tu fais une affaire tolingi de procès télévisé ndeko Kazadi a la vérité na nyonso pour na kosuka mama conseil to ko pesa na kulutu na Félix Tshisekedi pour to ki mokolo madame Nefertiti abimisi réquisitoire naie alors il y aurait eu un projet pour assassiner Félix Tshisekedi si cela est vrai j'ai dit bien si cela est vrai et penge mutalibusa otema yango mutako boma Félix alité wana ali makila na biso à côté que la vivant pour protéger ye le monde va ça kufa pona mboka Mose Kabila ça pesa bomo pona mboka personne ne viendra assassiner Félix Tshisekedi à cause de la vivant biso banse to protéger ndeko na biso mutako za makila momo ya ndeko na biso alité mais to lobi naye atalasima alandali yaoute ali kabiliste bawani kabila bakoba na yepe lobby tokomi na suka magazine top 7 ya mokolo malelo na kondoli tena yambaki Prince Penge mukambia de Congo pe porte-parole ya la muka na inde tolobela ki manson mama tambisa biso posa mobimba bo ite ala ki penza na posa ya koloba mingi me tozali sima ya tango monsieur Prince Penge tutonde botone ndongo nzima iko ya no la lambela magazine top 7 ya mokolo malelo na tonde botone mama poste zali ko ane to na moyen politique mususu bokomela biso po ya bazali kotala biso na bilili na songa maki na Patrick Bongongo na YouTube pe na FM na grâce ile makime roboto omboka bino. Top 7 magazine politique ya Radio Top Congo FM oyo ezongelaka basango ya motuya ya poso mobimba elongo na acteur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Boketchou. Mikolo nyonso ya samedi na ngonga ya 20h15 pe dimanche na ngonga ya 18h. Pona ko participer benga na 089 37 35 852. Top 7 politique ya RDC na Bozindo.